moto na la kupite keba na ba commissionnaire na uti cimetière réunion munene ezaki na kati ya cimetière na ba wei ya monde entier keba na ba commissionnaire matanga so mutakufi ba na liboma ba photo o bango ba yebe sika ba kozwa soki nini ba wei ya Congo ba wei ya Ghana ba wei ya Poto ba wei ya partout ya monde entier bazo seka ba congolais o bango so ba kufi ba problème ezanga raté oyoka ono mubule bimaki bale mbongo utaki na Poto bale mbongo fini lelo solution ezwami global PM service funérailles et sali makambo ofuti awa basali liyo makambo tout na kini pepele wana na bukasi ya Patrick Malwavengi yekutu basolanga na nzela te makambo tout bureau ba photo ezali okomona ba catalogue ndenge olingi bakundela ndeko na yo tata na yo mama na yo ndenge na tout oyo kolinga kopona kuna na mboka bakozwa nyonso en charge kobana communiquer na ba télévision nyonso à Congo ba diffuser communiqué écologique yo pesika ka photo cercueil corbillard chapelle ardente nyonso uta na Poto ba bâche ba kiti musique yo kobeta na matanga nyonso wana uta na Poto makambo tout wana awa bokosola na bureau na bangoza na Château Rouge na bungi Château Rouge solution zwami makambo to balela ki boye to tindi boye te donc nyonso zoleka awa so pe famille za na mubulu bazao na capacité ko zulo police nationale et yé pour ça la sécurité lever du corps bato ba komemango bata sécurité balata uniforme suka na masolo ofuti awa bakundeli yo mowei na kini na nenga bien na ba qualité ya bien musique ezali o linge beta mboka na bino mboka tout ozulo musique obeta na suka masolo oyo kozwa DVD oyo bakundaki na ba photo ndenge nini lekelaki suka na masolo catalogue ezali bobanga te makambo tout pepele global PM service funéraire ezali na 25 rue Léon métro Château Rouge okoki ko benga bango na numéro oyo 01 44 92 82 85 tote na portable na bango 06 52 56 67 16 ou bien na 06 26 69 64 00 global PM service funéraire Patrick Malwavengi bawei non basepeli tout na Château Rouge na bi ke botu kokufela ndeko na yo wazaki pe moko kati na yo na lingi na yo kaka mwa souvenir na yo na programme soki matanga zoleka ndenge nini en tout cas na lobi katika na loba parce que bon ezande wana ka mokili photo loba kaka mais na lingaka moko msuto kutana to loba pe eseni niko nyuso ka bo so to kutana ngana loba ka mawa na ba mawa alembi yango mais pona mambo na omoni la sœur na biso to alia to salivi na biso awa to koli biso to esika moko awa mambo lenga kufia kola ndamu na biso muto ba parti na biso beleke omoni kala mingi te to kufisaki moninga na biso sœur na biso monene pona njonga ke eleki te sœur na biso Jackie Mangala kufi yango suko to komo lele susu mambo donc to saka kolela bon vraiment na ebite soko suka na biso koloba yango ou bien continuité ya kamokano nzambe na koloba nga pe mingi te bon programme yango biso to ko s'organiser makama matanga ko sala na koloba na katika mokuse ko eleki mawa mais programme matanga to ko sote pa na yo programme matanga mikolo eza na salle pa yo matanga ki ya polne pa vieux seske molenga pa vieux seske molenga ka kuna nde programme ya bana poto nyonso bino mo boye mine to mesana lenge to lingana ka lenge to kana bolingo ndenge to zaka toujours ensemble soko moko na biso ya 15 quoi parti na biso yango to ke donc bon donc matanga bazo maintenir kokunda samedi bon pour l'instant to ebina nte apena mwana ye biso to aka baninga ya mokili mwana na epe amosa yali ye mta oyeba décision so mwana lobi na biso to ko accompagner na ka yango nana merci maman Evelyne Ngongolo mabeya na munusu na Paris na ebike yoko yano na Paris ezala toujours kaka basangwa mawa boti okufela pe ndeko na bino na kombo ya Donabesha otebaki na koma mamboyo vraiment ozo ndenge nini kambo kama yoka isango ngada yo kisango mama
Fernand Mtabenga azobenga tanazala ayoki soki nazala Paris azobenga bio ekweli biso lisusu ngabinde ekweli biso lisusu bongo yokitenga na yoka nini o mambo ya kufundela ya tokumo sina okufa bwende kokufa na okufa nzambe azwa molimo na ye na kimia mais eza mpasi mingi nde livo ezolaka te pa moto abele eyebani te sango oyoki te moto akoti opitaka agbu akwe akufi neti ye moto akufini kaka na ndako sisi epo ayebisi bandeko bazalaki pembeni ke azomona niti akufa na ye epo esalami ntango moto asali akonfese ayebaki liwa na ye donc ntango moto alobi ekokisami donc ayebaki ayebi mpo ngai neti nga bia nayebi liwa na nga te mpo nga nalingi na nga liwa te naposa liwa te donc nakoki kolaka liwa te donc soki nazosenti mal il faut na bakena bo no de jésus na boyi na nga ntango yo ndimi yango seke ozalaki okura nango ndikoma liloba sukaka po tokabona biso bon ngai naza leloko ya koloba te mpo naza mpe nzambe te mpo nzambe moto asala biso nyonso tu biloko todenda tomata tokita likolo ezaka ya nzambe donc oyo akowanga na nzambe donc nayebi mpo mwana nzambe mpe akufaki bongo biso mpo tokufela ondeko ozala soki liwa ye tokufa me nga mpe ngai alingana nga liwa te nga mpe nga benalingana nga motu mo balinga liwa aza te ngai akondima liwa na vi eza elengi mingi mama oyo yo kana okenda kokufa na nga donc ekufi mpe donc olingaki yango nga au nom de jésus naboyi liwa nalingi yango te. Merci Mabeya, vraiment tokutano na matanga quand même. Oui, naozala. Merci. Nabete moto wana ozala. Bon, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Mabeya na kata Bordeaux. Ça passe kokufeleki 2015, 2016, 2017. En tout cas Mabela allé. Mabele vraiment allé pensa donc to respecter Mabele, to tika wanga na Mabele. Eba longo mama eveli na ngongo la bi mukoni botu na nga sango esengo. Mukoni akoloba makambo esengo. Ka alobaka ya mawa. Moïte mikosu kaka mutakufi événement ka événement comment le connaît dit action moko mutasombi vo otoka zanke osombi immeuble o akufi to bito ka pesa oka ah non asombi bateau ah non asombi avion kaka liwa mo e komi ni ngo komi marka sika marka voiture sika marka on komoni liwa somo impolitesse de la mort. Aïe ya passe. Merci maman, merci tout à l'heure. Na salle kuna. D'accord, à tout à l'heure. Courage maman. Merci beaucoup. La mort est là. Elle frappe à toutes les portes. Si tel est le cas pour vous, Global PM Service Funéraire vous propose des solutions pour l'enterrement de vos proches, parents, amis et tous les êtres chers. Adressez-vous vite sans attendre au numéro 25 de la rue Léon, Paris 18e arrondissement, métro Château Rouge, chez Global PM Express Service Funéraire. Pour l'enterrement de vos proches, les services funéraires de Global PM vous proposent des cercueils, pierres tombales, la cérémonie funéraire, le corbillard, le catafalque, la fanfare, le cortège et l'escorte, des chaises, les transports des membres des familles, bref, la couverture de l'événement funéraire, avec reportage photo vidéo. Vous payez à Paris. Global PM Service Funéraire rend tous ses services à Kinshasa. Informations et renseignements au 01 44 92 82 85 ou bien au 06 52 56 67 16. Demandez Global PM Service Funéraire. Un service de qualité, un service pour accompagner dignement la personne décédée. À Kinshasa, rendez-vous au numéro A25, avenue Bongolo, quartier Matongé, commune de Kalamou. Ou bien composez les 08 87 37 22 14, précédé des 00243 à partir de l'étranger.
Siège social au numéro 1 de l'avenue Kabongo. Quartier Binza Delvo, référence La Lune. Pour Omitungi Samali Suzutem, au footing na Paris, Bakokunda Ndeko na yo na ba service nyonso. Na Kinshasa, contactez Global PM Service Funéraire na adresse Oyo. Patrick Maloavengi 31 @yahoo.fr. Global PM Service Funéraire ezali pona moto nyonso. Footing na Paris, misala nyonso esalami na Kinshasa. Lisungi na tango liwa. En tout cas, Patrick Maloavengi ebongaka boye. Global PM Service Funéraire.
aibebi aikufi babi grave c'est chaud eza ya koyinda umela soki oye na agence oyo te veut dire oumela te. Global Express c'est Patrick Malwavengi Rue Lion numéro 25 babi agence ya grave agence ya munene oyo tozo kotinda bakoli na biso na Kinshasa bakoli na biso na Angola bakoli na biso na Brazza po koli le koma kitoko il faut le kana Rue Lion numéro 25 et pas Patrick Malwavengi balobi Global Express souka l'agence oyo soko yete veut dire oumela te pour na kati agence oyo toza na ba service ebele okotinda ba carton okotinda bilamba et puis tozali na service moko futi mbongo mutu aza na Kinshasa kozwa traitement ofuti mbongo mutu akufi na Kinshasa bakokunda ye kitoko chez Patrick Malwavengi balobi service kitoko soko olingo oumela foya na Rue Lion numéro 25 na Global Express chez Patrick Malwavengi souka l'agence ba mama Paris bana bela ba fongole biso eloko ya kitoko vraiment ngo iumela atinda biloko nekaka awa po biloko neko ba kitoko na bakini po ngaba ba carton ekendaka awa ba bilia ndambu tina ndambu vraiment ngo ya liaka ndamba tinda ndambu so ekende na Kinshasa alors po ekende kitoko boya l'agence na biso na Global Express chez Patrick Malwavengi Rue Lion numéro 25 bala poto boya bo umela so bo yete fedi bo umela te ay baby ay kufi mama l'agence agence aboye besoin na nte yango yo ba melembi na kati ya Château Rouge et ainsi ka obunga te Rue Lion numéro 25 umela